Congo Kinshasa mbote vous tellement ébélé à Kolanda, magazine d'actualité Nabino solo la plus Yamokola Lelo et Bandi avec un pacte paix idéologie mbote Nabino. Juste après ma désordre de Salamaki dans centre-ville, les Sénégalais qui vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, Peter Kazadi, Azwaki, mesure Yamakasi pour nous sécuriser, diplomate, retour en image. Donc, tout ça qui est en réunion, vice-premier ministre, pour la situation sécurité de la ville à Kinshasa. Dans ma immense, na simba décision à souka ezwami kobana mokolo alelo. C'est-à-dire lobi na tongo tolingi to mona ba motard na centre ville té. Motard auto kuta na centre ville to koboto la moto pe to kangiye to tindi esika asengina zala pona ngonga mulai. Yami bale batu oyo batamulaka na boulevard Pamba pa mosala na appelé Chege consort mon côté amona na sona kak na boulevard soki to moniye to kokanga ye ya misatu to boyi ba troupement na ville kokuta bato 5 6 10 personnes na ville to boyi yango soki to moni bino to kokanga bino yesto boke et place ekozanga te pa na kotia bino bansoto et puis porte patrouille kozala pamba te oyo population a sali mikomi balé na kanisi ba paya ba moni ba yoki message et puis sengé na biso te ko be sa relation diplomatique parce que diplomatie ezana makambo belé na kati ndé na mukuse na zongeli soki to moni motard na ville to botoli moto pe to kangiye yami balé ba Chege na ba batambola ka ba SDF o batambola na boulevard soki to moni bino to kangi bino place à rotia bino ezali attroupement na ville ezali souté comme on a batukili ke basangani 10 15 personnes soki to moni bino to kanga bino to ko continuer soka la ndengo wana tele lolo bindenge mo côté yango to ko ibisa na peuple congolais ba kinoise na ba kinois ko yoka na bolam oyo to lobi pe ba ebati a parti à lobby et gozali sundenge to mesali tout ne sera plus comme avant. Diplomate américaine a salué la décision au vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité et décentralisation affaires coutumières, Azwaki Boulandé. Avec son Excellence, le ministre de l'Intérieur, on a parlé sur l'impact de la violence qui a ciblé l'ambassade des États-Unis ainsi que les autres missions diplomatiques le 10 février. Et nous avons parlé de l'impact sur nos opérations au quotidien. Je me suis félicitée des mesures qui ont été mises en place et Monsieur le ministre m'a expliqué quelles sont les mesures qui dorénavant vont être en place pour assurer la sécurité des missions diplomatiques et le personnel diplomatique. Nous attendons de reprendre toutes nos activités qui sont bénéfiques pour la population, mais aussi qui va renforcer nos relations avec le gouvernement. Et nous espérons que nous pouvons le faire dans la paix et la sérénité, sachant que ce que nous faisons, c'est en partenariat avec le gouvernement et la population de la RDC. Les États-Unis ont été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Nous continuons à travailler avec tous les acteurs pour chercher une solution diplomatique qui va permettre la paix à revenir dans l'est de la RDC et la population à revenir chez eux. Nzokande depuis chef de l'État a quitté une école agricole à Teloromorote et Salama. Population et Fundi Serfalouzo Lazaki wala pour les bino.
tozali awa na institut technique agricole na quartier Mombele na commune Limete bon ndimelanga ke ezali parmi ba institut agricole oyo kenda ntango awa na kati ya mboka la biso po awa vraiment e bimisa ba agriculteur ya minene ba vétérinaire ya minene bo koki kondimate kasi tikana ebisabino ke depuis mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaka ko poser première pierre na ye awa na kati ya institut oyo po na kotonga institut moderne na makambo etali agriculture na élevage awa na kati ya ville province ya Kinshasa kasi bokoki kondimate ata brikayu moko ya muke ya pamba na nukutu babandi kotonga te tala batu bazali kotuna yango ezali nini ezali kozanga pour que babanda misala oyo parce que chef de l'état apesa déjà mot d'ordre pembongo le yango ebimaki botala bino moko soki ezalaki ba mama oyo te esika oyo koma nango zamba ya kosakala te bango de bayaka kosala bilanga awa nde bozali komona propriété oyo ezali awa kutna ebisa bino ba mama oyo babengana bango nde akobengana bayaka kosala musala awa na mutu makasi boyoka population nde bango moko balobi anda baya babuka wana ti basundula basimbaka te eloko te toyebi ojufe eza nini mpe na place wana bame mwa milanga banda kolona ne sofe bato babenga bame eloko basaka ya te baya babongisa biso place ya boko makriti bana mpe basakanaka wana tomona mabwande mpe eza na place wana maloba nini nango kosala bon pour le moment tomoni ata ni brique ni kaesi moko ni ata camion eseloni ekoti te fo kutu ne bakataki bengana mama bilanga bongo basalaki erreur me batika bamama batrape bilanga po bilanga ya tikoli ya biso bandunda bamakembeli bamama kuna basalaka su te batika terrain vide kaka boye batiti ebota comme ekonesi mafore moko na kati donc ti jusqu'aujourd'hui ata mosala moko esala nini awa na kati ya tikoli te okolo banini papa ya ba rond-point nyonso ya obeba papa ya rond-point ezo papa ya biso ya rond-point ezo en tout cas ba continue biso to yeba te so ba beta biso kara na rond-point ezo to mona ba rond-point tout ba bongisa mais rond-point ezo eza munene ko ba bongisa ngo parce que ba zong sango ndenge za kala bato bande ko ya kotanga wana ba poko ko so ba information ko te ya ko doma ka mbele ba ndeko sala awa bando ko pesa bato bele mama ile tile lo rond-point ba tikango abandona ngo ekoma ba garage ekoma ba bele akacha rond-point yango totuni ezalaka nini to ezali kozanga nini po babanda misala oyo po chef de l'état apesa déjà mot d'ordre na ye awa pe ekuta lobaki alingi a utiliser agriculture awa na kati ya mboka la biso po na kosunga peuple congolais balia kitoko nyonso esalama malamu tozoyeba te nani yango azali kobloke misala awa nani aliaki mbongo po te misala yango esalama te bino vraiment bozali bato ya kokanga expliquer biso mbongo oyo ekenda po jusqu'à présent misala oyo ezali kosalama te esali pasi pardon bati ekei assainissement la ville province ya Kinshasa sekele boye bake major Remi Kanzama la lez akitaki na place Pongabi a bengani batu nyonso batekaka na balabala retour en image. Tolakisaki bino lobi eleki ndenge la police assainissement ya ville province ya Kinshasa ekitaki awa na place Pongabi pona kobengana ba mama oyo batekaka tout au long ya nzela oyo kasi 2 jours après kokamwa bazongi lisusu en force lokola bato bakendaki kosala réunion ata bino moko botala place bato bazali koteka en plein boulevard et puis batandi biloko na batrottoir awa esika bato ya makolo bakoki koleka donc soko za makolo po leka awa il faut yonde okota na nzela yango nde justifie ki présence ya numéro 1 ya la police assainissement ya ville ya Kinshasa le major Remi Kanzama à l'aise na terrain po na kozongisa ordre awa sur place le major Remi Kanzama à l'aise a bendaki matoyi na administrateur ya wenze pe commandant ya société de la police oyo ezalaka wana excellence d'abord sur place na AD à marché na pour maman place na peine si on met sur son place si on met sur son place pour battement ça sur na balabala awa te commandant place yé antenne yé AD à marché yé
Neto tokani lelo baba na tayi semaine akuna. Kwa niyo yoka te nozo pesa mesho bazo ngate to rekere ba. Oto yaki jo pesa yo to zalaki awo. Lobi to zalaki awo. Lelo na tongo mo sali ko sa bazo misisi. Dans la vidéo presque tout autre type de loi. Ade yo wana na matoi na solo. So mbalo mutakoti awo. Biso ko sana ya ke fa na biso nanu. Ava na pa na biso nanu, to za malamu. Ko manda pa place yo ya solo kabisa. Donc bati bango si place awa. On a moni ko pa ndia ko kombola. Ezo nga propre place yango, ezo nga propre nyonso. Tolongo le batu nyonso. Ade. Na si yo moko moni, malo bango de pa ko pene. Sona za doa kabisa. Ko to moni yo kito yo. Yo wende na baba la te wende na kati. Awe ti apolele. Awe pelete la polele commandant. Awe ti la polele. Vous avez dit chef. Awe ti la polele. Biso to sali to ko songa fisi. To ko le papier. Mais yo ne va si place. No ko songa biso. Do awe pena mu ba kanda visite. Do do kuto ta kami ni ne bo ko sa ba na image do mo. Pato troisième biso to doa place. Troisième biso to doa. To ba ki mardi, mais que to ba ki mercredi c'est le vendredi. To ça. To ka ngana ko ka. Major Rémi Kanzamba la lèze à lobby a kolemba bangote ti na dernier résistant. La loi est dure, mais c'est la loi. Boende zalaka. Yeke yo. Kota ba ona biloko nyonso. Yo sanno. Spécialité la bango ezalaka côté Kamabaya Wenza langa langa tozali bongo na commune ya Limete na quartier Mombele Fiston Pero asala ki constat pour bino. Awa tozali na wenze ya langa langa na quartier Mombele na commune ya Limete wenze oyo ezali bongo wenze ya mabaya donc awa ba tekaka ba chevron ba lat ba triplex na ba sortie ya mabaya mususu kasi tika na ebisa bino ke ba vendeur bazali na difficulté ya makasi na ndenge ya kosakana te bino moko botala poto ya kosakana te awa vraiment ba client bazalaka na difficulté makasi po na koya kosomba biloko awa ku rappel lisusu ezalaka na pasi yango esalaka ke ba machine na bango e fonctionner malamu te nzela ya malonga ezali te po na kosala ke ba mituka oyo soki na mabaya to pe na mituka ya ba vendeur ekota po na koza mabaya kokende na yango boyoka bango moko ndenge ba communiquer. Difficulté toza nango mpona koteka na biso premièrement eza mpona achat na biso nde tosomba biloko libaya ezouta na mboka na biso mais libaya tosombaka ye na to ya dollar elandela to ya dollar soki oke na franc congolais donc mbongo na biso ezala kutu ata na valeur te tosombaka libaya na dollar il faut toteka yango mpe na dollar mais koma mpo biso toteka bamenisie bazoya kaka na bafranc congolais soki obeteli na to ya dollar ozomona comme si ozo escroke mbongo or que biso place tozosomba nzete tosomba yango na to ya dollar difficulté makasi toza nango yango wana toza na posa babiloko oyo ezouta na mboka na biso batiaka yango na mbongo na biso franc congolais ekendaka te ke biso tokenda kosomba na dollar mpo biso toteka epesa biso pasi difficulté makasi ndeka yango wana na achat ezala na problème mingi te tozwaki difficulté mwa mokele mai eyaki sikoyo mai ebandi okele pale mai eyaki moye bamashine sekoti mai biloko so ekomi mpasi mpo moye basie te moye batia mashine na courant te ekure kozwa mai bato bakufa apart ça tozwaka difficulté mosusu so courant kuna eza te biloko eza mpasi tozwaka difficulté mosusu le mosusu boswemi biloko transport akomema koto eza te yango epesa mwa mpasi ti bozwa bacamion mpe bapusu biloko eye banzete bafutela yango douane te bafutaka service environnement CFM antifraude na commissaire fluvial après ofuti na nzete na yo oye kofuta manutention soko osie olongo na comme na bois brut comme na produit fini ofuti manutention na sillage esili liloba soko na koloba le CFM na environnement na antifraude bafuta moins cher makasi yango par rapport nzete ezomata kibage ezomata na prix bazofuta badro eleki ebele CFM environnement antifraude comme ça bisela nyonso tokendaka difficulté ezanga te bon en tout cas nekime twana biso kimia badifficulté tokutana nango ta mosusu mwa bano basala biso baje ya koyiba biso babiloko
tracasserie nde awa eza te en dehors ya wana tozala na difficulté moko koteka vraiment biloko eza plus cher vie eza trop cher tovivre na difficulté na mokeko yango wana kovivre toza yango oyo ma tozoyokwama biso bata libaya eza mpona signala kanisa biso donc sans courant a moye toteka eza te bomenza osomba libaya fo asala mosala akabote abongisa libaya kenongo soki courant eza te osomba ndenge nini tandis que biso totangisa bana kaka na libaya na biso toboka bana na libaya mais soki médisa asombi te courant eza te moya apartir ya ndako tozalaka lisu na courant te courant na biso sinele ya biso moko ekoma ovanda boye tozalaka courant bamosusu par semaine mbala moko na butu mpe ke soki toteka ndeni libaya baotanga ndeni bokanisa biso koteka eza te mbongo eza te na maboko ya bato moye toteka bien eza te place toteka so oza na franc congolais ezana na importance te dollar eza komala soki na franc congolais eza na to ase dollar eza na to ya likolo moye tosomba biloko bien eza te tonyokwama tosufri koteka eza te bana moye tofuta bango minerval bien eza te mbongo tofuta minerval na dollar soki na franc congolais babeta na to ya likolo moye toteka bien na wengi toteka bien ofita dola opesa to ya dola bazwa likolo siko topesa ndeni esimba te nyonso esimba te mabe makasi mingi tozala badifficulté surtout ya courant po tovandela na kati ya marché koteka na biso eza parti ya courant ezozala te donc tozoregrete makasi surtout na bakonzi ya SNEL ondire bazoyeba basite oyo courant ezali te tozokomprane te po bayeba basite oyo courant ezali na courant eza te baza na batableau de bord ezalaka kuna na SNEL bayebi site oyo eza na courant te oyo eza na courant oyo eza na courant te oyo eza na courant te mais soki bayebi biloko wana fo bakitaka na terrain bayaka kotalaka babiloko mosusu eza ke bakoki kobongisa bango moko bazotikela bajan moko boye oyo bazali na mosusu non reconnu na SNEL bango bayaka kosalaka bamisala wana oke fo ye moko SNEL atindaka bajan na ye bakita bayebaka bamaladi nini oyo eza meme na biso na bakartier kaka toolanda bamatch ya kanya me toolanda ngo na beaucoup de difficulté donc courant ezalaka te donc toza mpe na quartier moko présidentiel nomona courant mpenza bazopesa biso donc na bakonti kuti kaka donc bazopesa biso mpenza courant ndenge ezalaka te ndenge ezalaki liboso courant bokosa une semaine un mois courant eza nango eza lisili ndenge wana te tokomi kozwaka courant na bakonti kuti soki eza bampane ezali peut-être basignale na baautorité compétente peut-être bakotinda bapiese bakotinda babiloko ezomanke bakotiala batabi po courant ezalaka à tout moment tozalaka na ye tokosenga na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babwaka na lisu na wenze oyo po wenze oyo ezali esika moko batekaka mabaya basorte nyonso esungaka bato soki bazali kotonga ndako bamenizie na bato misusu baya kosomba biloko awa bata bavandela na condition ya malamu pote misala na bango ekende kitoko bateka malamu vraiment yango nde tozoluka ndabandike bakonzi ya hotel de ville boyoki biso malamu ekei soki bokomi na commune ya Bumbu bokondima te salite eza na wenze bokondima pete ki bourgmestre azalaka mwana mwasi kokamwa Bosoto oyo bozali komona boye ezali awa na commune ya Bumbu tozali awa na wenze ya Bumbu ndenge kaka bozali komona boye awa fulu nde mokonzi wenze mobimba fulu na fulu balongolaka yango te toyebi te pona nini batu bazali koteka na bosoto solo na ndenge ya kosakana te tala neti oyo tomituni azali koteka bilamba to azali koteka fulu ebongo soki okoti lisusu na kati poto na ndenge ya kosakana te donc fulu tellement etonda awa balongolaka yango te salite ezonga sikoyo na bale conséquence awa soki ozali kotambola il faut kakonyata poto soki ozongi ndaku okobima makolo on dirait mutu awuti kosala bilanga na mai ya ngwele population tokutaki sur place bakommunike boye
Salité au étudiant, comme il retrouve biso. Tolo palsuté. Et dès la moukier te piquer ma crise pour sur le légi. Dans la foule à papa. Nous connaissons l'élection du Cameroun, la table l'élection Yaya. La commune va l'élection du Cameroun. Dans la lettre, comment tu la baba pour la salité. Pour le légi. Pour le légi, les mines nous avons fait. Foot à la tigre, la wenzoyo. Je vais te gagner ce mec qui a Mama Bukumeso ya commune ya Bumbu, Maman Marie Yagbato. Ah, maman, na yope mwana mwasi, salite ya boye. Toka mwe, fachi beton, alingi boete. E nini? Mesa commune ya Bumbu, mère wana mystique fort. Donc on peut l'aider. Je ça l'ingénieur, je Après participation dans la 34e édition, il y a Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023, Léopard de la République démocratique du Congo, regagné qui m'a béni na bango, Mokolo ya lobby, Yambamaki avec un pacte paix, idéologie, Serf Luzolo, Fiston, Péro pour le détail. Léopard de la République démocratique du Congo, Bazongaki, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, lobby et l'équipe plus précisément Mokolo ya lundi 12 février 2024 en provenance de Abidjan, na Côte d'Ivoire et Sikawapi, Bazouaki part na 34e édition, il y a Coupe des Nations, il y a football Cannes Côte d'Ivoire 2023. Après accueil, Yamalonga, l'aéroport international Yandjili, Léopard de la République démocratique du Congo, Bazalaki, na stade des martyrs de la Pentecôte et Sikawapi, nombreux supporters Bazalaki causé la bango pour na kosepela elongo. Ici, il y a qu'à signaler que bango nyonso délégation au grand complet, Bazongaki Kinshasa pour attache joueur mon côté, alingaki ko manquer moment oyo avant qu'on repartir na ba club respectif na bango. En tout cas, Tikana Yeb Sabino qui est kitoko avec un pacte paix idéologie. Juste après, Esengeli Boyeba qui délégation Mobimba, Bakenda qui Kokutanana numéro 1, le premier sportif congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, Oyo Bombela Kibango, soirée moko, ya Kafu Kafu. Yegeyo! Juste après, population et Tondi Samaki ne Sengope Balobaki Bouye concernant Léopard d'abord. Tant que Congolais, na ko lo baboué prestation na bango d'abord ba PC bango chancité tous a quitté parmi batoko suka 4e mais prestation na bango il a quitté très kitoko. Malheureusement vers la fin tu raté des penalty mais c'est pas grave équipe Oyo faut battre la yango parce que cette équipe mongo prometteur le loyo Sébastien Otobenga Migolo Veseba parce que donc comme monsieur congolais de père et de mère alors il fallait même bisona CAN 2025 ndete ngaki toyeba mais na CAN Oyo vraiment RDC comme loin nous a parmi les 4 équipes ya makasi Afrique. Yangonga na souhaité bonga ba félicitations tous on a sego parler to préparer mondial na CAN pour équipe vraiment faut battre lango parce que ba sali ba miracle na CAN to beti Maroc a touré Maroc a équipe à monene mais to tenaki en échec pour l'instant RDC y a pas à dire merci les équipements to regarder
Bon, prestation magnifique. On ne s'attendait pas que Robert Ndenge Babetaki. Tu as vu Léopard. Léopard a qui moi attention, j'ai moindre. Mais Léopard, on te bêtit na canne, jeu et satisfaire biso. Tu créer du jeu. Moutounio Sozaki, Azaki satisfait na jeu. Même si des fois Azaki n'a but, on n'arrivait pas assez à marquer autant de buts, mais Léopard était bon, était vraiment bon. Le jeu nous a convaincu. Bon, on les attend, on les aime beaucoup. Ça lui fierté à Mboka et on veut les honorer. Vraiment, on est à cœur avec eux. On sera toujours derrière nos Léopards tant que Barossa l'Arabiso va bien et toujours avec eux. Donc, les Léopards n'abisso vraiment Baba Namboka. Malgré tes 8, malgré tes peurs de bas, banana, bandekwana, tout ça, bango en cœur, tout ça, bango chance. Tout ça, bango chance. Baza, oh, balingi Mboka en 100%. Donc, bango pe baza, oh, balingi Mboka. Tout le monde a Léopard et bêta, dernièrement, tout bêta, afin que bango baya. Tout le monde a des fêtes, moro buzo, makamoro buzo, tout kutana ngo. Mais bah oh bah yo moi bêta, donne assurance à Mboka. Donc, balingi vraiment Mboka. Balingi vraiment Mboka, to sepel makasi. Et ça, le la moine oh, à la classe soit bimé dans les 10 premiers, soit bimé dans 4e premier. Ah bah c'est le local malunga to sepel na bango. Sepel na bango toujours Léopard dans les cœurs. Nous vous aimons beaucoup. Tu veux pousser liboso, to za na bino, to za motema. To za motema to les bino makasi. Léopard RDC biso les bino, ezani to za biso motema. Nina wasi la tête comme na suka ya présentation ya Sola Plus. Ya mokola lelo bo sepela ki na ba image, bo pesa merci na Israël Mbouyi champion. Play azalaki na sima ya caméra yenda bendisinga beauté karandeng bozali komona boy bondi mvukulu achaki misapi ya wolo na régie finale bama tabaki tabalo kamabele na préférable no tokutani lobi.